Alors, bato ebele va poser biso question, balobi mes pasteurs, est-ce que monite que accord oyo basigné na États-Unis eza na faveur à ba Rwandais, c'est comme si biso to perdre mboka lokola Rwanda wana esengela ki batika ngo boye te. Alors nalingaki peut-être na pesa bino moi rapport na lingala po bo comprendre makambo oyo eleki na États-Unis. Eza makambo mboka na biso ifoto lobela ngo mutu mususu te botika batu mususu te balobela makambo mboka na bino alors que bino mboko bovandi wana te makambo na yosala maisute biso moko to kobanda ko lobela makambo mboka na biso moko to kobanda ko partager o to yoki to ko expliquer bino po eza batu nyonso baza na accès na information facilement boye tete batu nyonso pe baza na capacité à comprendre makambo biso toza ko comprendre ndenge tozo landela donc o etali makambo mboka na bino to kolandela bino yango komitungisa na bino te tokolandela bino pe tokobanda kopesa bino soki tomoni eza mabe tokoya koyebisa bino habité place wana eza bien te place wana tosepeli nango te donc mais awa biso soki bomoni tozosepela c'est que eloko eza bien c'est que bien alors eloko ya liboso na ngai nayebisa bino boyeba que ça fait 30 ans que mboka na biso ezosouffrir na souffrance wana barwandais bayokanaki balobi avant Paul Kagame akufa to Museveni akufa il faut bazwa mabele soit na Tanzanie soit na Congo bazwa ndambo ya mabele bitumba na bango yango wana andora ba minero bazoluka bitumba munene o bazaki na ngo ya mibale ezalaki que soit bazwa mabele na mboka na biso soit bazwa mabele na ngambo ya Tanzanie problème ezalaki yango wana siko problème eleki eza nini nde photo expliquer bino ndenge bayokana ki Amerika atali ya lobimbo tozo soutenir Rwanda eza bien Qatar yo pozo soutenir Rwanda eza bien mais mutu abomi mingi batu bakufi mingi président Trump pe aye na principe moko alobi te nga ndenge na vandi boy il faut nasilisa bitumba nyonso eza na mokili Amerika ekozala koza bitumba mikolo nyonso batu bakufaka mpona Amerika abina kosala ngo esote yango moni atikaki akataki bitumba eza na Ukraine akati pe bitumba oyo ya biso Amerika azwaki décision sikoyo po te tozwa kimia facilement ezala so makambo ya koswana te ya kobendana te eloko ya liboso bazwaki quelques décisions eza na combien de points à peu près 4 points ou bien 5 points il faut ezala 6 points na kanisi alors tokotala ba point oyo eza na kati awa biso nyonso tomeka ko étudier na kati ya mukanda o basenyaki to banda na point ya liboso eza o babengi respect ya intégrité territoriale omoni ambition Rwanda zaki nango socio Rwanda zaki nango abotola biso ndambo ya mabele ya Masisi eloko wana bakati yango donc carrément makambo ya mutu attaquer muninga azwa mabele ya muninga eza lisusu te Rwanda faut respecter mabele na ye o wana aza nango 14000 km² na atikela biso mabele na biso donc comme 26 000 km². Au Azanango, il peut être la biso 1 245 000 km². Donc, un respect à intégrité. Alors, yango moni pour un respect à intégrité, ba américain ba sengi na ba rwandais, bozonga na mboka na bino parce que mboko esika bozali eza ya binote. Point ya bizali boso ba senyaki yango wana. Donc eza est-ce que bomoni eza un avantage na bango ton avantage na biso. Nakadi c'est un avantage na biso parce que balinga ba boto la biso mabele. Si qu'on a minute aux américains ba lobi bo signer Rwanda a signé a lobi na ndimi ko respecter territoire à Congo. Biso pe to lobi to lingi ko respecter territoire na comme si tozana ngo besoin. Est-ce que biso tozana besoin territoire na ye? To respecter ngo kapoto okesa nini kuna. Biso to mabele na biso nzamba pesa biso eza na nyoso. Yenda bandai ko lula mabele na biso. Donc point ya liboso yango wana. Deuxième point o basinyangi na kati ya document wana balobi eza promotion ya économie nationale et régionale. Point wana Félix nda bandaki nango. Et puis eza idée, vision ya Félix. Félix akendaki ko proposer Kagame alobi nga naza na or. Comme ça nga na kopeso accès o banda ko somba or o développer na mboka na yo, o pesa ka biso mbongo. Nga naza na coltan oyo oza nango besoin. Nga na kopeso accès o banda ko somba coltan, o pesi biso mbongo. Yo pe o profiter biso to profiter moto abandaki projet wana ezalaki président Félix Tshisekedi a proposaki yango Kagame nakanisi bozoyi bango na ebandeli Kagame aboyaka alobinga na okosomba kolta na Congo te ifo na zwa parce que za yanga nde yango abonaki akobanda kozwa nde yango bitumba ebandaki te mais siko lelo bazongi na vision Félix azaki nango liboso to sala nyonso po te région na biso yo gagner nga pe na gagner yango ba américain pe balobi alors ba ko lancer ba projet notamment par exemple tozana la Kivu tozana gaz to ko lancer projet na bango na biso to exploiter gaz tozana ba rivière
tokolancer ba projet soki rivière esalami na ngambo na biso Rwanda kobanda kozwa énergie parce que énergie ba américain bazoluka eza ya ko créer ba entreprise na Rwanda pe pa na biso nde ba kozana besoin ya énergie wana po na biso, c'est-à-dire biso pe tozana besoin énergie toko exploiter lac Kivu tozana gaz méthane eza wana Rwanda ko exploiter biso pe toko exploiter toko sala ba projet commun ezalaki idée Félix Tshisekedi azaki nango na ebandeli akenda ko proposer ndeko na biso Polo mais Polo aboyaki alobi te ngai na makambo wana eza te nga Kivu eza yanga na kozwa nyoso ndenge na lingi bon na minute oyo makambo wana esili tozongeli ka na vision ya Félix Tshisekedi makambo wana ese eleka kala ya makambo kozwa mabele na makasi ya ko exploiter lac Kivu nga moko makambo nyonso imagine to ngai to sato banda lac Kivu ba français ba boyi ba lobi boza na droite ya ko exploiter gaz méthane na lac Kivu boza na droite ya ko sala pipeline oyo ko lekisa pétrole carburant et le kana mboka na bino boza na droite bozo bebisa environnement siko na minute oyo bango nyonso bandimi alobi oui tondimi to sala ba projet ensemble alors que mokonzi na biso Félix nda bandaki na projet wana ndeko Polo aboyaki. Troisième eloko misato basenyaki eza soutien na MONUSCO bango nyonso mibale bazwi décision bako soutenir MONUSCO na ba agence nyonso ya Nations Unies o eza na mboka de sorte que bazongisa ba Rwandais pa na bango ba Congolais pa na bango mutu na mutu azonga esika azalaki bakotika ba Nations Unies e banda kozongisa peuple congolais batambolaki o nyonso bazaki na ba problème bakimaki guerre ba déplacer de guerre bakozongisa bango epa na bango mutu na mutu bakozongisa ye epa na ye nde ba Nations Unies ekosala musala wana bakobanda kotala na ba fiche bato bazalaki inscrit Polo pe akotindela biso ya yembo biso bato biso bazobanga lobi akotindela biso ba Rwandais problème ezate tozana bandeko na biso ba Congolais bazana États-Unis tozana bandeko na biso banani baza côté nyonso mais problème eza nini Congolais soko ye vanda esika nyonso ezali me makambo ko réclamer mabele ezate soki ko réclamer ndako alagisi biso abinga na banayi ko vanda awa problème ezate soko ndibi kozala Congolais problème vanda mais makambo nde ako réclamer territoire ezaka ya biso makambo wana eza lisusu te parce que soki akozongisa bango epa na biso baya bongo biso tokoboya bato awa na Congo tozana ba Libanais boni tozana ba Indien boni tozana ba Zambien boni tozana ba Angolais boni ebele ya bato bazawa Rwanda ta soki baye mboka na bango mba 14 millions bakotondisa Congo te alors eza eloko biso tokobanga te soki azwa ta ba réfugié atondisi bango problème eza te tokozwa bango tolukeli bango mabele to éparpiller bango na Congo bakomona ka bango moko ya bimbo eloko to bandai koluka eza te souci ya kalo bazalaki nango ezalaki nini ezalaki ke bapesa bango ndambo ya mabele minembo ezala ya bango eloko wana nde Amerika boya lobi ekosala lisusu te mutu na mutu azonga na territoire na ye mais soki balobi bakotindela biso ba Rwandais problème ezate bakoya kovanda Union Nations Unies ekosala musala wana c'est pourquoi basengi na RDC na Rwanda to soutenir Nations Unies basala musala wana bazongisa ba réfugiés volontairement pe ba déplacer de guerre mutu na mutu azonga esika ye azalaki. Alors makambo yo ndeko na biso lutundula nde asalaki yango ba Rwandais baboyaki mais sikoyo baza obligé bandima c'est déjà depuis accord à Genève nde lutundula préparaki makambo alobaki nyonso bango baboyaki sikoyo ndenge mokonzi Amerika vandi wana moyen baboya ezate. Quatrième engagement eza engagement pour la paix ba parti nyonso mibale ba mi engagé pona coélaborer projet ya accord de paix oyo kozala examiner mutuellement au plus tard le 2 mai, c'est-à-dire biso awa ndenge totikali ba Congolais toza ko préparer accord de paix bango pe ba préparer accord de paix oyo d'ici le 2 mai ba Rwandais pe Amérique esengi bango d'ici le 2 mai ba dégager bazonga epa na bango enfin to résoudre ba problème concernant test et accord nde tokoyokana toko signer accord wana na mikolo eza koya c'est sûr que tokozonga sous na États-Unis pour kende ko signer projet oyo ba Rwandais bakosala na biso tokosala pote. Alors nde au moins problème mususu balobaki eza accord ya SADC Nairobi na makambo ya M23 na ba groupe armé nyonso esengeli bazongela makambo wana nyonso accord ya Nairobi processus ya Nairobi fo bazongela banda ya même